suis un ancien de l'Avignon esthétique. Je suis là aujourd'hui pour dire merci à ce grand messieurs au nom de Christian Kimbokoussou pour tout ce qu'il a fait pour la culture congolaise en général et pour les enfants de Dieu en même temps. Moi, ma mère ne voulait pas que je fasse la musique, mais quand elle a su que je commençais à faire de la musique auprès de ce monsieur, ma mère m'a laissé faire de la musique. Chamunene et Lelo Dagumuda Nzamba Zuye, mais comment dire que ça est Nzambe. Donc souvenir à Malam Oyali, Abana Ramanda, Nyoso de Rosa na scène à Mokiloyo, Tobosana Elonga Nzambete, Tobosana Bola Nzambete. Et je suis sûr que Nzamba Zuye, Atiki Libotanaye, la famille na Maboka Nzambe. Famille Pindi. Abengi mwana ye Salomon. Ayebisiye que je m'en vais par le chemin de toute la terre. Bien-aimé le Seigneur, la mort est le chemin de toute la terre. N'est pas le premier à inaugurer ce chemin. Avant lui, et ça qui n'a pas inauguré le chemin. Après lui aussi, et ça va inaugurer le chemin de toute la terre. Je m'en vais par le chemin.
arrivé à port ya Dakumuda yango ezoya L'artiste Dakumuda Iman, voilà ça depuis en train d'avancer pour prendre place là où c'est réservé. Sous cette musique, nous accueillons sa dépouille pour les derniers hommages, les hommages mérités. La Sengito Pepa Maboko, Tose Papa Boko, no Pepa Maboko, Kona Koyamba, Zoto Yamorei.
bayaki lobi na butu na feu mortuel lokola ezalaki na week-end bamosusu babete mpe baconcert ebele bayaki na butu ntango mosusu ozalaki na butu te tozalaki na butu mais lelo tomoni mingi yo bamosusu même so bayaki na butu tomona mpe bayaki na butu nga mpe na ye na moi eza mabe te. Ok, merci beaucoup. Kumamboka babon soutenir nous garder kota Newman afandaki déjà comme camarade ya bien azalaki na biso na kati ya Kinshasa boyebi azalaki misia munene ndenge tobengi na ngamba nde babengaka mokili azalaki misia munene et lelo Dagumuda nzambe azwi ye mais akomaki deja kosalela nzambe donc souvenir ya malamu yali abaya nanga manda nyonso tokosala na se na mokili oyo tobosana elongi ya nzambe te tobosana bolamu ya nzambe te et je suis sûr que ndenge nzambe azwi ye atiki libota na ye na famille na ye na maboko ya nzambe. Newman azalaki mbanzi na bino etake bino ba artiste ba ikona boko bubondisi na ba set na eloko mukuya tilelo tozomona bino boya mboka. Oui, eloko ya mutu eli que merci d'abord na ministère na culture et des arts na soutien à soutenir biso parce que Dagumuda azalaki misia munene na mboka oyo et lelo nzambe azwi ye na musala na ye je pense que nyonso eza boboto déjà. État qui est parent, état qui est artiste, Dagumuda tiki mwasi na bana un mot ya encouragement pour la mwasi na bana wana bino batata na bango pe ya misika. Question moko très bien, je pense que Dagumuda tiki libota na ye vraiment na maboko ya Yesu parce que oyebi libota na maboko ya Yesu bakozanga déjà eloko te baklasse ekozala bien makambo nyonso ekozala bien et famille ya Dagumuda nakutani nango ntango tokoti na kati ya organisation awa baza na famille moko chrétienne bayebi Yesu bayebi nzambe toyaki na bafrère moko aza na Miché et puis toyaki na frère moko Samuel en tout cas bazotambola na olenga kobanga nzambe je suis sûr que bana na ye na mwasi na ye bakotikala bien et biso mpe bacamarade na ye tozali na kati ya mokili tokozala bien ensemble na famille na libota na ye. Musique bobetaka bapepele ya bandoki a chanté à comme pasteur nous besoin de faire la musique au quoi c'est biso kindokipe eza na monde musical bapepele ba musique musicien okoko biso ngo oui ngai naza na musique leo to beta ba bien mokili na beta la musique mais ayebi ndenge basimba kisité na simba kisité frère Christian pa azali awa liboso na biso na cercle ayebi ke na simba kisité mais na monde na biso vraiment ça peut makasi va pratiquer mingi biloko ba fétiche mais eloko eza bien na magam eloko eza bien na magam toloba mutaza chef magam wana nyonso et soko simbi pe bakisi wana danger nango ya lika mokolo oyo soko tiki yango te pa nzambe te mokolo oyo tika yango te souffrance ya continuer na libela akei na maboka Yesu epe tiki mokili na nyonso na maboka Yesu. Liwe ezali mpona biso nyonso moto akotikala te la fois passé na bana tokutana na bandeko mosusu na matanga ndeko Seguin liwe eza mpona biso nyonso moto akotikala te c'est pour cela faut koyeba kotambola koyeba kofanda malamu nayebisaki bino dernièrement ke boza bapartenaire mais ndenge partenariat na biso na biso na bino mosalama ngambo na bino ekoti division mingi ekaboli mpe biso mingi donc tous en abomoko to banen to comme mamboka na biso Congo bomoni mboka Congo ne le to na ba problème division za makasi ko santé mo eko to sala musana bomoko ezate donc na Yesu masia ne to ko na bomoko surtout bino ba partenaire na biso faut to na bomoko boye ba mission nyonso bazaki na kati ya makamba ya souci à frère Dagumuda frère Christian boye ba biso nyonso ba mission to zaki na kati organisation ba mission be belé ba participer na kati ya contribution donc c'est ça. Pardon, Gladys Kibokusu. Je vais l'aider en lui tenant le micro. Au nom de tous les enfants, premièrement, je tiens à rendre grâce à Dieu parce que celui qui nous a donné ses pères et aujourd'hui il nous a repris. Papa, merci pour ton amour, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as été pour nous. Que ton âme repose en paix. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous n'avons qu'un seul mot à vous adresser. Vous qui avez mis de côté ce temps précieux pour venir nous soutenir dans ces moments de preuve.
nous vous disons merci. Merci et grand merci. Christian Kibukusu a pris les trains de tout le monde, le train de la vie, et il est descendu à sa gare. Avec Kisaki. Papa soin. Double face. Leader. Papa soin. Villanova, villageois. Et nous remercions l'Éternel parce qu'il est écrit que mieux vaut la fin de la chose que son début. Et nous voyons que à la fin de sa vie, Christ a tourné son cœur vers le Seigneur. Combattit le bon combat. Moi, je ne fais qu'exécuter, je n'enregistre pas les noms des gens pour les témoignages, s'il vous plaît. Veuillez voir M. Emmanuel et le pasteur Bauer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, pour l'instant, je m'en vais. kopesa nzambe mokongo te po nzambe moto apesaka bomoi nzambe moto apesaka mosala na yango nasengi na basala nzambe nyonso merci na assistance na bino bozali awa nasengi na baautorité merci nasengi na honorable Jean Dinamu merci nasengi merci na bourgmestre na biso ya commune ya Lemba aye koasiste biso et nasengi merci na famille ya Dakumuda na pasteur Michel pe na ndeko Samuel mosala organisation moko très bien pasteur Dakumuda akundami dignement. Na yango nasengi merci na nyonso l'équipe témoignage na ngai makasi ezali Dakumuda ayaki na jugement mais bolimbisa ye bolimbisa mpe basali ya nzambe nyonso oyo balingaki na télévision mpona bitumba parce que Dakumuda akei na maboko ya Yesu Masiya mwasi ya Dakumuda na bana ya Dakumuda oyo batikali na ngonga oyo batikali na maboko ya Yesu Masiya bakotanga baklase na bango te makambo na bango nyonso ekoleka très bien parce que Dakumuda akei na maboko ya Yesu Masiya donc vraiment pasteur Christian Dakumuda esika ozali ngai mandara bamission ya kata mboka topetele maboko esika oyo tozali nasengi merci. Bonjour. On est là aujourd'hui. C'est une dernière journée pour notre grand frère, notre président, notre papa, notre pasteur, Christian Kimbukusu Dakumuda. Nous on l'appelait Newman. Moi je suis un ancien de l'Avignon esthétique. Je suis là aujourd'hui pour dire merci à ce grand messie au nom de Christian Kimbukusu pour tout ce qu'il a fait pour la culture congolaise en général et pour les enfants de Dieu en même temps. Moi, ma mère ne voulait pas que je fasse la musique, mais quand elle a su que je commençais à faire de la musique auprès de ce messie, ma mère m'a laissé faire de la musique. Ma mère, elle travaille à la commune de l'Esmaïchi, Mme Élysée. Elle m'a laissé faire la musique parce que je bossais chez Dakumuda Newman. Il m'a dit, on a tous l'image de musiciens congolais, voyous, machin. Mais ce monsieur-là, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un de droit. Je peux encore te laisser chez lui. J'ai encore de l'espoir que tu vas réussir. Et c'est la raison de ma présence aujourd'hui, c'est pour lui dire merci, M. Christian Kimbukusu, pour tout, repose en paix. Merci, c'était Fabrigas, la messe histoire. Famille Lavignora, nous invitons la famille Lavignora à déposer leur chef d'exemple, s'il vous plaît.
Après famille Lavignora, Tobengi, famille Chita, famille Tava, famille Taba, famille Tavares, famille Pindi. Maman, il est. Ça va, maman professionnelle.